Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Nalingi bino ya trop, je vous amour, je vous aime. Na njimunkunanga mapendo mingi. Donc nalingi bino ya trop, bino bozaka fidèle, ceux qui n'a tué vidéo bozaka toujours on a pour commenter. OK, vous informer c'est mon souci majeur. Actualité est obligé biso to informer bino, on n'a pas de choix. On nyonso eza na communauté na biso to ko hésiter te ko ya ko informer bino parce que bolinga ka boye ba qu'est-ce qui se passe au juste. OK, bozo mona photo ya Bokechu wana, bomoni vidéo ya Bokechu et l'autre vidéo nazo expliquer bino pe na ko la bino son comme on a toujours l'habitude de le faire. Partage nos vidéos, partagez ou commentez et comme ça la biso bien et copé sa biso lisusu makasi ya ko lukela rabino ba vidéo. Alors, vidéo ya Bokechu wana obomoni Bokechu ba mutakalize ye terme na biso ba kina toloba. Donc ba tindelinga vidéo wana bandeko tena ko chango te pona respect aza papa ngano ba vidéo bon linga nanga ite parce que c'est déjà une malédiction. Comment on a nzoto ya mutu ou aza mutu mususu pe responsable mais on n'a pas de choix eza musala mais na ko chango awate na koki vraiment ko chango awate et puis singa passe j'ai cette vidéo donc ba longoli qui pantalon donc zaki mutu mon c'est sûr ba cause à deux personnes moko azo filmer moko azo longola donc ba ko ici na c'est dans ba nzambio donc ba beti alors awa na ochi la bino apesa bino explication claire pena banani oyo ba salier bongo parce que vidéo ba prometa que ba ko bimisa vidéo ba bimisi pe vidéo yango. Alors na ochi la bino explication atangi na ba combo ya batwana et l'autre vidéo que vous voyez ba M23 ba comité na kati ya Kinshasa bakangi ba on a stade de Marti Botama basali bango. Alors sans plus tarder, télévision et radio te bolanda émission tina suka ba vidéo na oche la bino toko banda no ya Bokechu azope sa explication ya makambo o elekelié et puis toko kota na deuxième vidéo o ya ba M23 Botama basali bango. Alors sans plus tarder, let's go. Na lingi na exprimer yo ba encouragement na nga nyonso tout. Ko exprimer ba encouragement na nga pa mama Didi et pa bana nyonso tout. Boni santé, ba image eza ya lelo, to eza ba image o la kaki biso de kobia. Ezali makambo bayaka oyo na information nazana yango ba information o na yeko zo fiable nga mo pe na yoki ezali plan oyo Sylvie Mulumba na Denis Nyakero ba planifiaki yango ba ebisaki Sandra Mudimbi. Na uti pe kosola na mama Sandra Mudimbi akotindela ngai audio na uti koyokisa nga pe yango be preve tu ezali voix ya Sylvie Mulumba na kotindela pe yango donc na kozwa yango okura ya ba jour oyo audio wana ba planifiaki yango Sylvie Mulumba ye moto a planifiaki yango ayebisaki Sandra balobaki ba metakalize na komanda eso bakono buka na magasin ya mwasi eso donc bango moto basali eloko wana tokozonga na likambo ya ba commanditaire wana parce que ngana yokaki o liboso lobaki keza likambo ya Jean-Pierre Bemba Bokechu m'a précédé moi aussi na liste ya ba commanditaire oyo ngai na yoki na buto lelo nazoko mener enquête. Effectivement, j'ai aussi appris que la sœur de Jokoko Mulumba, Sylvie Mulumba, pourrait être parmi les personnes qui ont commandité. Betela bisono lisolo, ça s'est passé comment? Ezalaki heure nini? Apparemment, ezalaki liboso ndako, outaki wapi? Ouais, ngai nautaki Carrefour, kosombela mwana mapa. Bon, moni mikolo yo ndenge ba hiver komi kokota avant, na yaki na bisi, ezalaki ba 18h20.
ba 18h20 nga nazoya prince na tek na bando sur na mama Didi kuta bengi nga lobi na ya kozwa yo wa ya mongabi te mama Didi vana na komi na nga pemele na ndako et puis na bis jour ango côté ya gare na biso mwinde ezalaki te na komi na 2 mètres ya ndako mpona ko na bimisi kutu clé na monika de kosomo ba ya de garçon donc wana oza à 2 mètres ya ndako no comme dia pemene na ndako sika ba beteli wa komi pemene ya ndako na bimisi clé na simbi de chasser na soba mapa Moïse na soba mama Didi pe ba avocat na mona ka ba ben yo moto critique ka gouvernement yo moto sala ba audio na réseaux sociaux bi wingai directement balataki masque ya noir bagaya noir jaquette à noir jean ya noir mbala moko akanyi ngai catch eta betinga double pas tu kala sima de chasser équilibre ezalaki te na koibu na se ba chasser pendant moko siko o akanyi nga catch azo régler pela ke ay tangle nga na kufa moko azolongola nga bilamba po afilme nga na se na ngai natali na bia nzambe na ngina kufa kabo nazobele la voix ezobima te na biso na landi na bende lamba na kokufa na tomboli na kotisi loboko ndenge arigenga kati na tiki wana oya kofilme afilme alors abendi oya kofilme abendaki o pantalon ton yo fandi okoyi na se wana na koyi na se suko o moso akanginga kati pendake na pe mate na blobata voix bima te ngaso saint esprit kolobela ngai ngabi so na landi ke kotombolela mba wana ko régler nga makasi pe me kokende siko na tikeli oya ko filmer ya mutakala azo filmer na seconde na kotisi loboko na zumo espace na bandi ko benga mama Didi babandi na bengi les gens du quartier les assassins mbala moko na bengi na bengi mama mama Didi ayoki mbala moko mama Didi abimi na Moïse mama Didi agangili basase enta bata quartier pe babimi mbala moko bakimi mbangu do ba filmer nga batika nga bolumbu azu video a filmaki po mama Didi amonaki bango mbala moko atindiki video wana nata siko barabe nobi koma barabe ba komena senga ti aw après l'information na ki kozwa mutu moko boye po Jean-Pierre Mbemba pa aza moto a N mutu moko boye ya Jean-Pierre Mbemba na chauffeur ya Eva Bazai baseri kaka ndenge nazopupola Jean-Pierre Mbemba wana moto la biwa yambo soki mutu asali yo boye apeti na nga moko na yebi ezali Jean-Pierre Mbemba eta pe chauffeur ya Eva Bazai wana akonfirme ngai na vandi silence après quelque bajutangu na ke directement na pesa kitate Moïse abengi mbila tango Moïse abengi mbila toye ko benga mbila ye la police est arrivée tango bango basi bakimi police eko ya wana eko ya baye na deux voitures na bambwa bapanzi bambwa na gare mobimba mibale baye bakoti awa bakoti na ndako balobi ife to memao na posa police posa la plainte ok nazalaki pe na plainte moko ya makamba Deborah Lukala wana kendaka kuna oui nazalaki nango me nayebaki te tango na sisi Deborah Lukala pe aportaki yo plainte ye pa portanga plainte kama musique yo tala waya monenga azomona pasi ye Deborah Lukala aportaki yo plainte kosali nini kopekisi musique nebeta tokendaka onga napekisaka ye musique nakepe kuna tango na sisi makambo ya plainte ya makambo oyo bango barabe basalaki ngai police ebisi ngai boye alobi système bakomi nango ekomi système international oyo YouTube nyonso mokolo bakobimisa video wana na memela bango bakomi na système moko bakodetete ti moto oyo asalaki makambo wana siko toyaki na réunion lelo nazalaki na réunion na gare du midi namoni mama Sandra Mundibu abengi ngabi waya mbomoni eloko te ngabi nini yaya alobi bapiblie na TikTok dans l'état mama Sandra Mundibu ayebisanga ke Sylvie Mulumba abenga ye po baluka bamotakalize ngai
babotakalize ngai ngai nabisaki mama tindela ngai audio wana abiwa ya mbona kotindela yango comme audio eza ebale lelo sikoyo tovandi comme nabengaki ye Sandra pa abengi ngai ayokisi ngai audio ndenge Sylvie Mulumba azoloba chef de l'état dossier ezawa toyena mwa lombango combattant za frontière dossier ezawa nsima na biso eza stade martyr population ozomona chef de l'état barwandais bazawa touti okanga premier tour tokangi banda tongo 7 na tongo tokangaki 8 pardon awa tokangi 7 moto oyo ezomonana awa chef de l'état eza baterase zamba oyo nyonso nde tozosenga gouverneur Daniel Bumba boyede mokonzi ya mboka boyede chef de l'état na ministre de l'intérieur change baredo kolingi te bapolisier bazomona ebele konde la ville aye wana po abenga siko population oyo ekangi barwandais eza teka likambo ya kokosela mutu chef de l'état bakangi barwandais awa bana moto nde bakangi bango bana moto bakangi nde tosenga Daniel Bumba chef de l'état soki apesi bino opportunité aza zoba te yo gouverneur ya ville liboso ya stade martyr bazamba oyo nyonso eluka nini en plein ville kaka nzela oyo chef de l'état alekaka nzela oyo barwandais baye kobatama e bakamera kashe nyonso oyo ezala na boulevard chef de l'état eza lisu te balongoli yango chef de l'état oza yo moko na population congolaise bakamera ezalaki ya na bapoto ezalaka su te chef de l'état balongola coup de chapeau na bana moto vraiment mwana moto akanaki kosuba na terrasse ya martyr amoni rwandais moko nzoka bazalaki ebele bakangami chef de l'état yoka biso ministre de l'intérieur Jacquemain Chaban tozokamwa bato oyo ti ndenge bakomi barwandais oyo nyonso bakoti nanu ndenge nini bauti wapi tozo biso change ata baredok ozolinga kochange baredok te change baza sécurité olingi te baredok ka ya kala bato oyo nyonso baokota ndenge nini bato bazokota barwandais oyo bakota ndenge nini nde tozoyebisa Corneille Nangaa kokonfondre te Corneille Nangaa sala buso baano esa na este na kini ato bandokanga bino moko Nanga oyo eza Kinshasa Nanga oyo eza kin sala bisala sala na este sala yango na este oyo eza kin yaka tokoboma yo kuna yango este kuna bosala biloko wana batraitre oyo ya katanga bosala buso bana kuna oyo bakoboma yo tokobare yo awa chef de l'état oza yo moko me nzambe akotika yo te tokotika yo te chef de l'état yoka base na yoka population bamisusu baza na badouble nationalité soki eyindi awa bakokende na bapays na bango me biso toyoka na Congo tokende sika te chef de l'état tozaka na mboka moko oyo toza na mboka moko chef de l'état yoka biso bato nyonso oyo ya kala na armée otikeli bango nini bacolonel bamajor ya kala bazotrahir yo otiki bango ministre de l'intérieur ministre de défense bosunga chef de l'état bosala boprocéder na baproposition ya sika Jacquemain Chabani baredok bato nyonso ya kala otiki bango barwandais baokota bakoti ndenge nini a 0 mètre ya RTNC barwandais plus de 20 rwandais bongo sikoyo na bafrontière baozala ndenge nini bongo tout au long ya fleuve bazamba fleuve baozala ndenge nini Corneille Nangaa kokonfonde Kinshasa te na koto osala bisalasala kini tokotumba yo yeke tozela yo toza mampinga ezali bapolisier bazali armée ezali tozela yo
sala bisala sana este koto sala Kinshasa bakolia yo tokolia yo la police eza déjà kolenda FARDC eza kolenda Corneille nanga sala bisala sala kuna awa te nanga sala za mobali nanga suka bisala sala na Rwanda nanga sala za mobali Kinshasa police eza te tokolia yo police eza te tokolia yo congolais suki sana este Merci beaucoup les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Ah oui, ah oui, ah oui. Mambeza somo bandeko. Makambu ezali ya somo trop. I don't know. Na ebite na loba nini. Bino mo bomoni bokechu wana. Bomoni video oyo bolanja kotina suka bokechu wa yambo apesi explication ya ndenge basalié. En tout cas, et puis si passé, étant que père de famille, aza père de famille, azana bana mikolo, azana mwasi, en tout cas, il est responsable. Et puis si passé, parce que comme on a vidéo, na babimisi nzoto na ye nyonso, libanda, ça fait mal, étant que père de famille, ceux qui ont des konayo, frère nayo, to yana obasali ebo, j'espère que ata azana mabendenge nini o sepelati ezelo moyo osekate, ça fait mal. Mais il faut koyeba que eloko nyonso ezana ba conséquences nango. Toboite, il faut à la garant de la nation. Il faut à la combattant. Ozo combattre pour na mboka, ozana pour ça changement, ozana pour ça ozana souci mboka na yo, oza compatriote. Mais il faut koyeba que tu as une vie. Il faut que tu as une famille. Ozana bandeko, oyo balingaka yo, ozana bana, ozana mwasi. Et loko wana nyonso faut koyeba, bat bayeba yango te hein. Bat bayeba yango te. Toboyite okoza combattant. Okoza mutozo bunda pona mboka na yo, tu dis la vérité yo bomba katoza polele. Mais sur voilà les conséquences. Nga on a bien sa conséquence. Et c'est loko sepelate. Et c'est loko toko se réjour nangote boketu azui. Oui, ça fait mal à sa papa. Mais boketu abandi ko finga lelote. Boketu ya finga mutu nyonso. Ya finga tala mutu, tala matama, tala mabundi, tala longi. Donc ko finga donc pour boketu afingaka vraiment. Biso nyonso toyebi. Mais il faut siko koyeba. Kofinga oya zo finga wana bandeko. Kofinga oya finga wana. Bato oya fingaka. Esara bango ndenge nini. Bato oboketu finga wana. Esara bango ndenge. Je ne pense pas que ça la bango bien. Et ça la bango mabe. Et ça la bango mabe. Siko bato wana bazana mitema. Batouana, peut-être ça na pouvoir, ça na influence. Ce que ta marambo elekeli bokecho, ce qui ba kutake na place moro boye, aza place moro isolé bat baza musika. Ba kutie peut-être na tunnel moro boye, place au caméra zate par exemple. De place moro boye, aza place moro boye donc c'est difficile oui poto to ebi que non, ba ko détecter anytime muto asel mambwana mais ça et reçoit temps. Ce qui est à la place moro ya mabe peut-être en rakufa ba nga ba bomé pour na âge o akomi wana pe meza mukie tala ye moko alobi ke non ça la fona zwaka souffle na belela heureusement a beleli parce que azalaki pembeni ya ndako sur ce que ça là que aza pembeni ya ndako te elingaki ezala comment elingeza mabe engeza mabe makasi soki akufaka tonga to lobani tonga to lela bokecho hein e mawe akufi atiki bana na ye atiki boyena boy biso tolonga to lela na biso bokecho mais mwasi na ye na bana na ye nde balingaki ba souffrir mais babosani ke papa na bango aza combattant le plus connu nga na bi bokecho na ye ba série wana na ye Afrique du Sud sika
nazoyoka Bokechu azofinga Kabila. Bokechu na Bishop Élysée ba série wana biso to ba Newcam. To mona ba vidéo wana. Mingi na ndombo na ba genre ya ba vidéo wana pas ya son rival parce que yépé azara combattant. Na ebito on dirait comment kota ya pouvoir. Bokechu a combattant à l'élote, il a beaucoup souffert ni na combat ba combat o. Et ça bien. Mais si vous faut il y a des conséquences pour y finir mutu nyonso. Jean-Pierre Bemba afingi. Joseph Kabila afingi. Oh ce qui n'a batu nyonso ba finga. Sko e yo zo sa ba genre ba mission boye. Ozo finga. Il faut s'attendre le pur ezali. Pour mutu robomo royeba na te parce que so oza na conflit ba te belé. Mutu ko salo mabe royeba te ba komi ko soupçonner te. Il faut ezala ye. Il faut ezala oyo. Il faut ezala mutu bo yo moko do okomo tatone ozo yeba te exactement nani nde azo bundisa yo. Ozo yeba te. Alors, biloko boy, et ça bien. Mais il faut ce qu'on ait enseigné. Bato basala la politique, bato basala opposant. Maman, papa, salango mezana ba réserve. Il y a d'autres choses au rôle de la télévision. Il y a d'autres choses, il faut s'arrêter kawana. Hey, tu n'es pas obligé d'en parler. Osan obligé te, o lobelango kaka, non. Okoloba boy we ngana zaka free tozo bunda pona mbo ozo bunda pona mboka okokufa otiki mboka yo ozo bunda pona mboka yo okufi mboka ekotika mboka ekokufa te yo ndo kokufa otika mboka zana ba réserve tu défends le pouvoir soit tu défends tu es à l'opposition zana ba réserve biloko ni okoloba ba tebele bakufa ensuite na bango ezani eza mabete pesa position na yo soki makambu o ezo sepelisa yo te eza na mboka tu es free ya koloba neti nga bona loba na makambu ya politique mais na loba ngo likolo je n'insulte pas na linga koza juste au milieu du village na lobelaka na nga likolo na lobelaka ba fait réel surtout nga na loba mingi pona ba petit peuple le voix sans voix bato ba souffrir bato ya ba petit peuple je peux dire na osuka ka wana na lobi sile na kokota te na ba na kotanga kombo mutu moko intel na fingi yo intel ozabo ete boy na osala ngote na sango na ndeni tenga na osala ngote pona sepelisa nani bato mokili te na osala ngote siko leo soki na zui problème bato mokili ba kotelanga en plus bato o ba loba makambo politique ba banga te nesi ba pero luara wana bato ba finga kawana bato ba telemela ko bato ba sala ba mission politique ba Fabien Kusani ceux qui ba nani wana ils ont leur pilier pour mutu oro banga okoza na audacité wana te o telemi o finga chef de l'état o dénigrer ozo loba ne fara boy sans que oza na bato ba soutenir yo na simo kosi ya okokende ba limu lobo oza mutu ofanda kana ndako kobimaka te yo obimaka te zalaka pour toujours na ndako il faut oza mutu genre ya bongo so oza mutu ya bongo peut-être go vivre longtemps mais so oza mutu zaka mutu le roi normal oza free ya voyager au kende place olingi oza no free en tout cas keba na bozona par hasard oyeba te Bokechu ça fait combien de temps abanda kofinga mais tala herba yo zoi après combien d'années et ça nango bien ko défendre pour na mboka moi je ne suis pas contre Koloba, aux combattants, il faut que telemela mboke bon nous tous nous sommes des Congolais. Biso nyonso nous avons besoin ya mboka na biso e bonga. Tous on a besoin mboka na biso e kende liboso, épanouissement ya mboka. Congolais totem, nous tous nous en avons besoin. Mais nako loba n'importe quoi te nako finga na ngai te parce que na soutien te. J'ai une famille. J'ai des personnes qui m'aiment. Nako sala te que non na sala kaka pona sepelisa bato o nga na yebite population peuple congolais. Donc non sala ngoka pona mboka compatriotes. OK bato mususu bazolia bazolamuka ba otambola les nga na bundela pona bango martyr kaka te. Rossi Mukenji akufa. Basio bakufa nini pona politique a. Bakufa lelo basela bango est-ce que basela na bango ata monima? Rossi Mukenji akufa ki papa bango yo kolanda on dirait maman bango pe alandaki. Balandanaki.
lelo on a ngo azo s'occuper mo pour opposant nini o azo s'occuper na famille ya Rossi Mukinchi. Normalement famille na ba mo bima ba tina ba wanta na poto po ya kufa po na mboka. Il y a combien de gens o ba kufa ba tout combien o ba kufa po na nini. Yo ma politique est bien ko ça nango, mais faut avoir des réserves. Loba na yo, sala na yo, telemela na yo, régime ya fachi, toboy na bisote. Mais ko déborder ne ba limite, c'est pour bato mususu, a motema mukuse. Il y a des gens, au basan na pouvoir wana, aboma déjà bato, abomisa déjà bato, pona obomisa mutu. Hein? Eza ngo eloko moko te. Akoka na yo ata pendant 10 ans. Eza na bato mususu yo zo e batazane arabe. Aza rancunier le rôle ba arabe, ba arabe. Arabe ko fan de lo 20 ans, ba mexicain, tout monde ngo atana ba filmer out. Ba mexicain, tout monde ngo hein? Ba Philippe, tout monde ngo atana ba filmer awo mona mutu moko boye. Donc aza ba salaye mabe azongi pour na revanche. Après 17 ans, après 20 ans, après 12 ans, mutu ofanda ka nelo kona a planifier ka comment est-ce que akoya po a luka justice na ye. Eza ba mususu ka zwi justice na ye. Nde aza à l'aise. Eh, faut faire très attention. Oui, parler de la politique c'est une bonne chose, mais il faut avoir des réserves. Boke cho tala ndenga zawana. Na minute oyo. Asana bana loba bana ba mona vidéo wana te, ça fait la honte. Ba agresser, oui, c'est une bonne chose. C'est l'oromoro, et ça, et l'omoaza, mais c'est l'oromo est sengoté parce que c'est déjà une malédiction. Comme on a bolumbu, et ça, quand il y a papa na yote, il y a une personne âgée. Soit mutupe, bolumbu, ya mutumosu soupe, comme on a, c'est déjà une malédiction. Une malédiction tout à fait. Malédiction ya makasi. Comme on a bolumbu, mutu. Eh, pardon. Merci beaucoup en tout cas. Merci, nous sommes pratiquement à la fin. Bande konangai. Et puis si pas si, mais beaucoup de courage. Zana ba réserve. Yebe loko nyo koluka. Soko bino bato boza ba polémique na bato. Au moins que non vie na yo et rosa la limiter. Pourquoi? Parce que ozo banga ba tu ne sais pas bako bimelo qu'est-ce qui peut se passer? O comment calculer na okendenzela nini non le kanzela nini so na kutena bato bakosala ngamabe yo moko comment calculer, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. O ebite o le kanzela nini o komina ba interdit ba place muso koko tate parce que anytime bako triquer au moins que yo moko vino o mitie vino moi danger o ebite ba biloko muso ezalaka boye yo zo finga nani gouvernement boy. Yo moko ndongo zana oyebi ke non yo bima na ba garde du corps on peut ya mindele o futaka bango pe bien. Donc on a vu moko ya poser ato lobe fingi mutu bobi ke non atana ke place pour bosange lokote parce que je suis protégé. Mais si vous yo zana okaka boy mais ozo finga eza ngo mona na TikTok. Mwana ngo finga Constant Mutamba. Mwana ngo anofinga parti et il y a pouvoir. Afinga. En tout cas, il avait beaucoup assisté. Moi, on a fait de ba côté, ba bimbo akuna na kati, ba côté aéroport plutôt. Abatami, mais nenge bazwa moi na wana. En tout cas, bazwa moi, il paraît moi na wakufa, na ebite soka kufa, qu'est-ce qui s'est passé? Moi na wana finga na nenge moko. De ba juste bando comme babi, moi na o azae bébé. Tony, comment moi na ajo ko bando finga chef de l'état babi afinga. Na moi na TikTok. Balobi moi no afinga 100 francs. Metala. Moi na wakufa babi akufa bato wa okela ta mate babi azu impolitesse et les kakai. Bon soit niveau. Balobi azui impolitesse et les cacaï. Nathalie Gabo na seki na bia mokilango eza compliqué. Alors les amoureux de Bibi Mbombo officiel, merci beaucoup. J'espère que vous avez belé ya Rolanda chaîne bino Bibi Mbombo officiel, bo partageaka, bo likeaka, bo commentaka. Donc merci en tout cas. Merci na ba like na bino ezo sala ce que biso peto avancer, tous au courage ya ko sala la bino musala. En tout cas, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Alors, vidéo yasuka eza vidéo ba M23 ba koti déjà na Kinshasa. Oui. Ba M23 ba koti na Kinshasa bo moni wana bazo tumba ba nazo ebate ba koteli nzela nini.
Si c'est vrai, ils ont M23. Bah, côté ligne, là, ni na ba frontière. Ils ont se déguiser. Bah, côté ka, le rôle ba congolais normal ou bien comment? Alors, to senga, gouvernement na biso, et renforcer sécurité. Sécurité est là partout, surtout dans la frontière. Place yon so ba entrée, les sécurité là, il faut payer. Bacha, babenga ngonin. Il faut que bacha, on appelle ça comment? Bacha, basa la patrouille. Basa la patrouille va vérifier. Franchement, il faut pas vérifier qu'est-ce qui se passe dans le pays. Il faut pas vérifier. Basa la, oui, on appelle ça comment? Patrouille. Chaque mot, il faut pas identifier Congolais. Pensons que déjà, infiltrer la commune Koko Tanakin, mon boulot, bana kin pe basiliki babi en tout cas Corneille Nanga boya na Kagame toko tumbabino Congolais pe kinoa za moto capital pour na kozwango malgré fachi na bango fachi ya mo batelemela ke boye na boye mais il faut oyeba ke non Congolais ko lukate oya ko bebisele makambo boko tsaka guerre na loyenge parce que soki guerre eza misale kozalate ba fa na ndaku kope kozalate alors il y a des gens ba vivre na taux du jour ba vivre na taux du jour. Sur Yozoya, Ozokotisa, on appelle ça comment? Yozoya, Ozokotisa, Babenga Ngonin, Yozokotisa guerre, Ozoya, Ozokotisa désordre, Batumususu Bafivara, Nabanka, Aki a Sombi, Aki a Teki, Aïe a Sombi Libané, Biloko Kolia, pardon. En tout cas, gouvernement, et ça, Moussa Nango, Toebike, Nachela Kibino vidéo, lobby à Patrick Mouya, Yaza ministre de la communication. Il y a un lobby que M23 va côté déjà na Goma Sud Kivu en tout cas va envahir déjà place wana. Alors Nzamba Likolo Asunga. Après ça Congo na biso kimia. Nous avons besoin de la paix. Yo mto lobe la politique zala au milieu du village. Oui, zala opposant, il y a pas de problème, mais il faut avoir des limites. Lobe la mambo politique. OK? Mais quand la vie personnelle là batouté. Koko, soko obi ko tati na vie personnelle, vie privée ya mutu. Yango mona ba conséquences. Tala batu moko boye, ba ebi mutu na makolote, tala ye wana. Mais ko mutakalize. Na âge o papa, aza jana ba belle, na bokilo, ba moni nzoto papa. Nyonso pona nini, oza combattant, olia kambonga combat. C'est qu'il il a des gens au baza derrière lui, ba soutenir ngaye, peut-être pona ba aneo bango ba umel na combat, c'est qui bazana mongo. Bazana Batu, oba soutenanga bango. Alors, merci en tout cas. Je vous aime, je vous adore. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse qui est présenté par votre humble servante Bibiche Mbombo Plasma. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.